ça n'a pas servi. Artiste et comédien, tozo balisate, kasi tozo kufela. Merci na bino pe ba ya presse. Ndenge bozo ya kolela na biso. Lolenge makomi na nzambe onga na te ya kilobiete. To lela na ba o bazolela. Peto sepela na ba o bazo sepela. Na lobaka boyi. Lelo ezwingai lobi pe kozwa. Merci na ba star nyonso ya Congo. Ndenge bazo kabola mawana biso. Fali Ipupa atazo beta kuna na Bercy kasi na musika azo kabola mawana biso kasi bina file aza awana biso na mboka ye paso kabola mawana biso kasi ya pasi ezake nazo lela oleba kabola mawana biso bakomi koya disusu ko bakisela biso pasi na ndenge nini osomona baninga bazana mawa fauti ko kufela moko na bango na kati ya famille artistique oleki lisu na télévision olobi de batikali bazokende kalate mais nani yango lobi bongo na betela maboko nani alobi bongo na betela maboko papa omoninga na mboko yo nazala ke étranger te mutu nyonso ayebi naza mwana mboka ozomona soki oza na ba relation nga pe na ba relation tolongo la relation tomekana na makofi toyeba oui naza pasteur ke na koka busoba te dans ceux qui bitumbeye papa alors j'étais là omoninga naza militaire na FARDC naza blessé de guerre en plus je suis avocat na formé ba Mamadou Ndalo yoka na sango naza maître avocat papa omoni makambo na banako loba liboso ya mukuna lelo mukuna so loba na télévision na oyeba te soko loba ngona sens ya tribalisme to na sens ya kolinga mboka na banako loba makambu na mboka o papa tel internet te monde ko na ngai tel internet nani mutali boso ataka kabila na mboko tangu na yeko tala bolamu wa kabila moyena takeye ezate na comprendre ka za mutu malamu papa na taki batu musu baza te niveau na yote oza mwana muke makasi na linga ba bêtise te sika na vandi botika na lela dadi na kimia na comprendre que na mboka oyo bo permettre ngana vana na Weranson le roi de la forêt Ngiama Makanda Yansone bo permettre ngai na koma na moninga ya Jibe Mpiana papa chéri leader a mufube parce que bo mona ka bango batu mabe o bango basali na mboko yo na beti maboko mais autant le cheveu mutango ta le bike de comédien ba kokufa papa kokoma pe ba kombo ezate papa ba eko chuba ngambeli oh banani ba comédien te na ça déjà ya bango kasi na qualité ya ministère tant que mosana nzambe on azali pourquoi na so permettre na koma muninga ya ba wera na ya ba Jibe na regetaka Kester ti lelo na Wemba na regetaka batu wana makasi to pedra batu minene na mboko papa pourquoi na lobi bongo basali na nzambe bazama be basali na nzambe bazama be si atula kuta uti ko loba na télévision lobi te toyaka awa lokwa bino bozo prophétiser to kufa ka biso nyonso mbala moko total modèle ni boko lelela biso basali na nzambe ba prophétiser ke ba comédien basali na nzambe bazama be na yini basali ya nzambe nyonso na mboka na ngai nazolela kutu na binzambe pourquoi opesa Bernadette une chance ya ko bombarder ba immeuble nga opesa yanga yango te nzambe soko pesa kinga yango na silisa ba église na limité oh pourquoi limité na silisi ba wa njili aux un problème na bango ba mabe makasi
bande konanga ese boko yebe sika église à Rocher ba kezalaka azan église te c'est un aventurier c'est un aventurier on le kana ba te fo tia makelele on église te bon pasteur en église wa ngana na église munene yakana masina sifoko au mon église na ngai nana bandime belé mama na mo santana mama na ko sote na mo sali nzambe bina file poza o azali le zangai na sapenganga na sanga parce que yangana zo ina ba vrai pasteur faire quoi que ne ko beta fali plutôt quoi que ne ko beta Bercy ezangai na nganga na zanganga na mboko yu isaja ko buaka maladi na ko buaka yoka batu ba komisi Roger baka mosa na nzambe pona nini a prophétiser ki basanza mimi bale ba kufa na limete landa basana nzambe ba kufa ki mi bale na limete zana eza mama olandi na papa olandi bakufi mpo na prophétie na ye te baza bato esi bakolaki nzoto elembi basali mingi na mboka yo Roger baka esi yo okóma na age papa olanga akomaki nango na mobulu oyo boosala na mboka ya basi mon frère nasepela na prison makasi na serke biloko mibale oyo bato bakimaka du fait ke nasepela nango sikoyo yo mutu na bango na problème nini nabangaka te loba na nzambe merci nengo pesa biso pasteur lité ya kanda loba na nzambe merci nzambe ndenge pesa biso pasteur lité ya kanda mabali sa biso pasteur lité ya kanda yo za mosali ozo na problème ya bato pona nini tant que mosali na nzambe bazo gafe trop confiance au biso to pesa ki bango yango te to omoni lelo boko yoka deso lelo boko sepela nanga bokolo badadi obundi kitoko bandela bitumba wana na souteno bola to landa ba famille oyo wana komi na pasi omoni négligence famille dadi basali po na dadi na confirmer siko makambo bayebisaki ngai na confirmer yango ba famille bakomi kosala boye lokola bayebi ete toyeba na nga na yoki famille na nga nde baoloba famille na nga bavandi balobi bandapa bana makambo ne oyo ya pasteur lité ya kanda asomba mutuka te asomba lupangu te tobomisa ye ndenge babomi dadi po soki tobomisi ye mama Denise akoya na $15,000 mama Olive akoya na $25,000 ozomona babétise s'il te plaît bamama bakonzi ya mboka tala buzoba bafamille nanga bazosala bopesanga mbongo nanga na milela ero na zambi s'il te plaît mukolo nakokufa boya te mukolo nakokufa boya te na milela mbongo nanga ava lelo dadi akufi kende sika dadi abandeki kovanda couleur na mire eza te salite na mabele lobi nazalaki ana na butu nasali des autres bato bamoni mutakala nanga babi dadi obundaka kitoko boyi nzambe nanga na likolo nalongoli yango na ndenge mwasi mutu asengi nga te nalongoli yango mpo na souplicité ya bitumba mpo na bunda kitoko azwi na ye ngani na kati napesi bango bokangaki bilomi te mpo na nini ntango bomoni papa azokata bilamba fo bo banambangu bokima mais et comme ça biso les autres monde a pasteur lité ya kanda abima na facette même jour or que tu es bio au outer nazolela kutu na binzambe pourquoi opesa Bernadette une chance ya ko bombarder ba immeuble nga opesa nga yango te nzambe soko pesa ki nga yango na silisa ba église na limité pourquoi limité c'est limité pour na silisa